Bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre. La vôtre, la championne, autrement dit qui n'a donné quand on a été là, qui m'a fumé en direct de la Suède, de Londres, en direct de Londres, parce que je suis à Londres, vraiment, mon message. Comme j'habite la Suède, donc, l'olé, moi, c'est message en Suède. Mais en direct de London City, précisément à Kingston, la championne a un mois vacances. Chaque saison son temps, il y a un temps de travailler, il y a un temps de se reposer aussi. Donc vraiment holiday time. C'est donc la championne a enjoy la vacances na Londres, mais na bikete ba na nangai, ba toto ya Congo, ba yaya, ba maman, ba papa, ba leki vraiment pour sit na biso ezala vraiment malilité. Il faut la championne à sanani a pomper pour ma solo ya sika en direct ya Londres. Na pesi mbote na baboni na ngai nyonso ba fani précisément na mboka ya Royaume-Uni. Ba gros bisous na bino yangwana. La championne a visiter mboka na bino, mboka kitoko, mais malgré ba mbula par jour ko 4 saisons na mbala moko moi mbula donc malili voilà un peu mais mboka kitoko na pesi mbote na sponsor ya Dikina TV partout ici à Bozali. Bah, gros bisous na bino. Merci pour la remarque. Merci pour la soutien. Merci vraiment pourquoi parce que vous allez porter un cœur. Vous allez ko sunga ngai vraiment vraiment. Boza ko sunga. Nzambe na lola eba na ko pambola bino. Lisolo no toke na continuité à lisolo na biso ya. Qui c'est na poto? Qui si eza na poto? Mama lobi la championne. Makamu susu kukansa lokola ndoto. Ce que l'andi aux îles bakwa ko landa première partie de l'histoire kota na chaîne pour y comprendre et cause la vraiment malamu. Abonnez-vous massivement à Dikina TV, partagez, aimez et cause la malamu. Nde comment ça lobby à se retrouver na Kinshasa nanani na camarade na bakena ko mona nganga sengi bango biloko ba sombi fallait bakende 3 jours après rencontre à liboso pour bakende ko sala cérémonie oyo nganga senga ki po basala nini ba récupérer papa na biso Jean-Jacques azali mobali ya mamami ale mamami pe ndeko na ya mwasi abonde la makasi azali femme de fée femme de prière avec été makambo na yo oyo ezali normalité ba fanda ki bazotala ka télévision ndenge ezalaka pasteur église moko ya munene kuna na Kinshasa apesi appel que non lobi ba koyamba à partir ya 10h tina 16h moto azana ba problème aya kokutana ba pasteur aya kokutana ba prophète pona kozwa orientation divine mama le baby mama na ngai omoni poto oyo to moni ba buzoa ba pasteur sali ba makambo ni des fois ba nilité na bango bazolo makambo donc oh so mona kiza ba insanité donc moi qu'on dit mais comment ko ça nini ko kita mais le kola za yaya abaki na sepelisa nanga ka ye ndende kona biso akendaki kokutana na prophète église esika yana bango abondelaka mami alobi ma prophète na ba yibise vina nyonso to lenge nganga lobaki ndepe kwa prophète balobaki ke tala boy séance ya prière des ali faut salema boy déjà ceux qui moyen zali ba recommander ba biki non photo ko bandango lobi pourquoi parce que tous en séminaire ba ko encadrer yo bazali tant moi moto ezali ba activité za l'église ko sala malamu
azali na pe ne loka ko perdre te abi ke non eza problème te akoti mabondeli nango lobi nango na ndeko na ya mwasi alobi na mama pe aboti bango akende ko accompagner bango bakende ko accompagner ye po ba bike ye lem susa kokoka na ye te et tout donc bakoti mabondeli po basala ni ba soutenir abi babondela jour à liboso ya mibale ya misato ezaleka ko arracher alobi nabimisi mobali na ngai nake ko arracher mobali na ngai esika batie mulangi bakangi moto na nzambe epasola ngo kake na nzambe ebeta ekende ko bebisa eloko nyonso bazali ko sala ni ezali ko troubler via mobali na nga donc ezali na ba prière o balakisa ki comment arracher l'esprit de son mari pourquoi parce que baise babi que non mobali no ndenga zawana azana yete bazo téléguider bazo télécommander ye na mwasi azo bimanenda azo sala nini a utiliser ba kisi azana domination sur ye azana pouvoir sur ye oyo mwasi wana koloba nde yango nda ko sala donc pona yo mobali na yo kutu des fois il se rappelle même pas que existaka mama alobi tango ba yesinga bona andi kolela pourquoi parce que eza ya solo ka ngai te na bana na ngai to existaka isute pa mobali abila champion na kisi ana poto qui c'est ça na poto abi bano ya miki abi ngoma ba pilipili ya miki bano ya miki bana ba 19 ans 20 ans 21 ans 25 ans ay bazo sala makambo biso ba yana bango to tikala ko sala tina ba age wana bano ya miki wana mwana age wana sa yebike bakanga mobali na kisi abi mwana age wana oza na vignon sur liboso na yo mo oke ko kanga mobali na kisi lokwa mama moko ya désespéré oyo mobali musa ko linga ete ayo abondela jour à liboso leki ya mibale ya misato 4 abi depuis na ya na ngape kishasa mbali nga pa benga kate tana obenga lenso na tuna bana mais na lakaki quand même kete na kekinye bana batika li pas intel pour des fois lenso ça lekaka ba ndenge ni papa banga lekaki ote mutalekaki na ete abi loko ese simwela kinango iseleki nango makambo fi wana pa bota kina yekutu mwana liboso mimi wana baboti na mobali ya mami Jean-Jacques bana mibale aboti mwana liboso ayeko baksesu bana mibale abi nakipanga na ngate me nazotuna kaka mais est-ce que Jean-Jacques aleka kotala bana ote aleka kite est-ce que Jean-Jacques aleka ki ote aleka kite kaka ndenge wana vie comme na ko continuer na passe malgré nyonso jour à liboso eleki babondeli jour à mibale eleki babondeli jour à misato ba eleki 4e jour eleki 5e jour donc no ba neti ba clôturer prière na bango lobby lelo mobala bengi osawa pina obenga telefone nizo lukate obinga telefone ngeli kate ndeni ngana na ngaza na mboka isika to fanda kate ngana na mboka isika to fanda kate pourquoi naza déjà na Kinshasa ozosa nini kuna ozosa nini kuna mbala komsa nita tombokila okiyo la kite et puis ba prophète na ba ise ba biki non maman mobali na yo tanga kozonga na bomoto na ye ausala nini yo moko komona okozala msusu choqué ou bente okokamwa peut-être réaction mobali mais pour te dire que non mobali na azala ki nini dominé ce n'était plus lui donc il était dominé ba esprit mabe ba dominé ke pona kosala mabe mobali andeko na biso abengi mwasi na yepo to nozali wapi abi mena lakaki yo na isaki yo ke ngai na zo voyager na Kinshasa oyebi ke non nazana Kinshasa ote ngapi nazoya kuna ozoya na ndenge nini bon musala kasi te nazoya pourquoi parce que ngapi nazana mwa ba jour na nga vacances belé awa na koki kozona kosa bonka ke tozimo matanga naza koya ndenge nyoko otika ngabo mikole belé bo donc mobali asutuki yake azalaka na mwasi asutuki ke vraiment batoto ya Congo alobi epi mwana ngoma masoko tali mwana ana akokisi même 22 ans ako sala makambo minene na twana sala makambo ba mama mibimba oyo esi mutakomi espoir ezali sute mais yo mwana mukie okomi deja ko kanga mibali abibetela ba mama ya Congo ba toto ya Congo ba dada ya Congo basi ya Congo mama mami abeti sete abi ba réaction misusi ya mibali na biso na ndako eza bango te abi poto e baby
kisi ekomi na poto abi botala kaka même matin ba boîte aux lettres même na bandile au mona ba okoma même si na Facebook si tu as des problèmes d'amour contacter un tel marabout alobi kisi ekoti na poto bozana likanisité pona mukanda pona nini bato bazali po ya kosala n'importe quoi mama abi mama vosilika mama vozwa décision ya makasi fanda tana ne sika bowuti moi ça yeba mobali ne est-ce que azosala neza ye pourquoi parce que mutaba ke mobali ah ye to bandaki na biso bo ya zakani na molimo ya toucher jouer mobali nanga zakani na molimo ya kindumba mais soko ebike te o mobali na ngai to so mono bité non reconnaître les sous-soutés wana mobali na ngai te c'est que ya ni ça ne va pas abindi na ndeko lo mobali na bi oyote yo no ko sala makamba soni bozo betela mo peto za isu na soni te oyote abi ande ko yebisa mobali na ndengo wana mobali obi azo ya ya Kishasa ay mobali na ngai ay kulamuka c'est comme si a se rappeler que ngana zalaka abi la champion abi passe na motema esika na utina mobali na ngana kozanga mukanda na sala bato bo lala bo banga na kutu kozwana kile msusu bakolonda ku bakobima mwana no aza kolela wana posa kokatisa mwana libele meloka bo fande sika bato ifo sa nini opesa keka libele yango ndile msi ko calmer na tango mwana leli bobi de fois mso mwana zolela katika lela libele za neti mwa consolation bona posa kolala na yo na mobali na mwana na maboko bozo nimba na bakiti ya bato poka parce que bakolonda ko nomba fandi na kiti mwa ebino bola lezate abina uta mobali na musika na fani na tala beza pe ata mwasa musika te mwana mimi mwana mukie o ngana yambi na ndaku na ngai yenda zo sala ngai boy abiti mobala sutuki oza wapi na yebisaki yo mobali abiye paza ko ya yokaza yaki nena kana mikanda ba kongole asana beza visa te lo monte ninte ezaka nini ki asombi biye asali nini ake Kishasa akomi jour kaka azokoma na baneti bango bauti ko bima retraite neti 3 ou 4 jours bauti ko bima retraite mais tango bala sala ki appel wana asala non église aisi ba passer que non vraiment les gamba oka mbali na nga uti ko benga ngai alobi boye ndi ba isola biki mama tango bala zoya avant nanu bosala quoi que ce soit yaka na mobali to bondela pona ye to sunga ye bongo pardon les restes boye ba kosala makamyo so na sim ok moi c'est pe ayoki conseil ya basali ya nzambe tant mobali aye akei pe akute na mobali etu abite ngande na zaboye na ba séance ya prière na ngai nazo continuer ka ba prière mais ozala sengo mingi okuta na passer bato bazolandela ngai bato baza ko encadrer nga na ba prière etu mobali pe loka bolingo sika lobi asala ki lokola na senga ki bakei bakute na ba pasteur na prophète elo ketika mobali na ngabi mobali na ngabi pazaka obika mibali de bandi makana passe mais musala nzamba komi ko yebisa ye moi makambo ya famille na ye ki non tala boye libota na eza boye papa na bango akufaka bali papa banga zaka na mwa mbongo mais akufa ba mbaliwa moko ya malamu te donc abela ka maladi babwakela kaye donc basala nzambe donc nzamba ndeko lo ba travers bango voilà nzamba lo ba travers bango donc etika ki attention mobile na ye pourquoi parce que mobile na ye makamba ndeko yebisa ezala ki exact o salema omoni za makambo comme bien na famille bobiki likambo eza malamu te mais boza na preuve te moye boyeba ezate donc basala nzambe ba eseki ba onki tala boy pourquoi boy donc atikala ki vraiment ekotaki na biki te yo pe likambo na yo ezabo moi sozo fanda na yo boti ne bana mibale achio na kisi bolingo zo mona ana ezabolinga normal te ezabolingo manipuler na bakisi babiloko za kolia du jour au jour yango nde renouveler la force wana yango nde renouveler la mobali pa yoka tanga yoki ke no il faut basala e ba ya passer na délivrance ba bondela pona e aboya na ite ba bondela pona e abifo mona mobali na nganda zo baluka na mabele la championnat na yoka ma wana délivrance mobali na ngana bandi kolela lokola mwana mokie habitala ka mutalata ki bien chaussure na ye bien chemise à propre pantalon propre na chaussure ayeba bonde la pona ye mais donc et que na ikuta ta musika te donc bazo banda boye manifestation terrible ab mobali munene azo baluka na se lokola moi bébé
babondela pona ye babebisi babiloko nyonso ezali ya réclamation eloko nyonso ya liaki ekotaki na nzela mai ya komela ekotaki même na nzela sexe babebisi ba alliance nyonso bakati basenga bakati nyonso ya communication molimo nyonso ebengaka ye bazali kodétruire yango na nzela makila na Yesu Masiya abi vraiment bapaster wana basalaki musala na nyonso apesaki bangata enkate abieza très important la champion il faut que le banc pourquoi parce que biso de fois comment ko le baké basala nzambe balingaka ka mbongo ngai pe nazalaki critique ngai pe nazalaki na comportement ya mingi otomoni na poto et comme kaka boy mais vraiment nzambe azana ba oya ye oyo basungaki nga na problème wana babondelaki pona mobali na ngai vraiment loboko na nzambe emonisamaki to silisi prière basisi prière mobali na ye bazongi ndaku lobi na ngalobi na ba 15h ami donc naloba ami intime mobali na ye na poto azobenga Jean-Jacques yozawa ngana na kini nalandaki mère mais moi était na ndeni mimi moi était mimi de tolobe na minute oyo aza na hôpital batama boma hôpital batama boma ndenge na mais oui donc ozana ifozo ngambang so ozongi nokite sosala kosala nini akoboto lo bana sosala boto langa bana na ndenge ni habite na yebi na ngai ti na yebi te babengi telefone na yo eza koleka te ndenge ka bazomeka ko contacter se babengaki nani na yebi te mais sosala ebengaki kaka na contact ya mari na telefone o bazwaki non potanga mutabandi babengi anini ba papier yezuye internet ekuna na hôpital esika za lekisiko bazomeka quand même kokota contact na ba proche na ye babi papa ya bana na ye nani nde babengi yo na telefone na yo ezoleka te nde bameka ko contacter moto ba contacter ayebi ke ngana yo tozalaka ba proche nde ba contacter ngai babi ke non numéro oyo bobenga bato ya social na bengi pona tuna likambo ezani babi ke te mama ya bana oyo azali na psychiatrie pourquoi parce que a pété ba plan mutuna ezosala malamu te donc vraiment bazana besoin ya papa ya bana wana urgent pourquoi parce que bana baza bango moko bon eza ndenge wana sikoyo mobali ayebi mwasi na ye mama abana na ye ayebi kete ye azalaka mama abana na ye aza pire na nani na intel ta contacter intel abi juste eza likambo nini abi papa na ngana koloba lelo deuxième jour mimi abandai ka bilobela omona ye moka zo seka azotanga kombo na yo mobali na ye Jean-Jacques mobali na ye Jean-Jacques atiki ngai Jean-Jacques abimi je kaza awa azolakisa boye na musapi na lobo abi Jean-Jacques aza awa Jean-Jacques aza mama Jean-Jacques abimi ke azoseka eza likambo nini ti abandi kolongola bilamba batoto ya Congo bolingo ezaka naturel satana pesa ke wumela kate mukolo msumo bala na kolala la mukati na usani nya bolingo ezalaka naturel balinga yo naturel mais ezala te ya kokende ko bakisa ya kocha bichacha tôt ou tard ezana date d'expiration na ngolinga te kiswane kopola mimi abanda liboma aoptanga comme mobali Jean-Jacques aza awa mais Jean-Jacques abimi awa eloka nde kolobaka yangwana la seki kiki ale babandi abandi alongoli asala boy encore malade yango pe linga ezaka neti ezaka na mulonge ebandaka kaka abandi kofungola bilamba basimba basala boy bazwi bakina crise kuna pe esuki te zo continuer lokola zaki na bana basala ni babengi social nde bandukaki mobali wabiki fusala nini ozonga noki mbala bi mengana utika kokoma sikoyo na nene pesa nga numero ya telefone akoti contact na bata social ke ngai papa ya bana wana me na uti kokoma awa na mboka na ngapuka parce que naza mwa likamoko ya gens ya kosala nini ya ko résoudre na ko ya mbala moko te babioke eza problème te to placer bana momentanément soki yo ye ko retirer bana kingeka ka to ba pourquoi lokola mama aza malade mama aza na ba problème moyen to sala nini to sala makambo oyo ezali te nde papa lobi ke non nazo koma précisément dans 10 jours nazo zonga na mboka na ngai bafandi pe lokola pe zala ke moi retrouvaille na mwasi ne babungisi sali mikolo ebele ezaki matata bazongi na mboka na bango mami alobi abiti lelo na yebisa bino mwana mwasi na mutu na yezonga malamu te ça fait 8 mois
depuis bazonga mboka Congo. Ça fait 8 mois. Depuis bazonga mboka Congo. Mwana azala kaka. Donc aza mutu te bake bakoti kala na ba bakoti kili na bana. Donc mutu penze pela. Yango mami alobi kisi eza na poto. Ba mama. Kisi eza na poto. Otabila champion yebisa ba mama. Kisi eza na poto. Est-ce que vous pouvez vous imaginer toujours na mobile na ngai? Abinde na oloba bonanda na bana 5. Bana yanga misato yanga moko na boti na bana mibale oyo mimi abota. Mobile nanga koma kaka bike mama so okepe ndo tali mimi oyo kamawa. Liboma na ekana kombo nanga na munoko. Mwabe batika ye ezate. Ti lelo tozolo ba mimi azaka na psychiatrie kuna. Azaka na psychiatrie kuna. Donc akoki ko fonctionner bon à temps normalité. Pourquoi? Kolula. Eloka moninga yambi yo albi yango vraiment na obenga la champion na monaki fiu ya singa SS wana oya lobaki ke bato baya kozwa e bato bakomi ko banga poto epesi bato mayele fongoli bato misu okosunga malamu mais soka yeko sala mabe ko sala pasi ako pesa yo tension ako memelo maladi kili libota no ya kozanga yo abitala mimi mwana nga na sungi mwana na latisi mwana na lesi mwana na kipe ebela mibali nga kuna ya kolakisa ke mibala bima mimi tala mo mobali wana o nga na olakise alingi te mimi amoni mobali ya malonga ka mobali na ngai mibala ba age ne bazolanda mimi alingi te ya moni mutu akako ya kolinga ya ngai mais la championne na minute tozoloba aza na hôpital. Aza na hôpital. Baboti ne bazoli la siya mo bazongisila bango mwana bango na Kinshasa. Mimi asimbaki kisi. Kisi ya mobali. Po a dominer mobali na ngai. Po asala nini a détruire ka libala na ngai. Abi yango kisi za na tina te. Na yo obenga moninga na ngai. Na isa na biki nuna zana mabondeli pourquoi parce que tant pas oluka ngai wana. Téléphone banane na kolekate c'est comme si pe na bosana ki na nga même rendez-vous ango malgré biloko to sombaki na lipe ko za biloko wana na kende ko pesa na église na expliquer ki peut passer kete na ngaki na kende panda kwa nganga talabwe ba bondela ki pe biloko na sombaki abikila na kende ko tsanga epa ya pasteur ba bebisa ki pe ba bondela ki ponango abisa na ngona tina te so ya mina kende panganga wana ya msina ngena sa solution te pourquoi parce que mimi ye moko akende ki pe panganga abiba mama na comprendre le pourquoi mama bana mingi apote ça na ba désordre ebele abi boyebi te kisi ezali ngana monyango mama alobi a monyango boye mwasi abele liboma na komba mobali na munoko mwasi azali na hôpital psychiatrie bana ne mibale mwa s'occuper na bango ezate alokaki mukanda baboti na mobali a déclaré bana lelo ana mukanda mais est-ce que azo vivre sengango ya vie azo vivre senga vite vie ezaka mukanda te vie ezaka eloko zo lingate vie ezana makambo ebele yango la champion alobaka litomba nini ozwa nyonso ya mokili oyo mukola soka molimo ne kende na kufa litomba nini ezata na litomba moko te batoto ya Congo ezata na litomba moko te mama alobi kisi ezali na poto bakoma ko kabola ngona ba métro si tu as des problèmes d'amour de finances et tout contacter les marabouts tel même sou yo banga kana onzambe okoluka marabout wana te mais bato ba yebi nzambe te bakimaka kuna pona ba solution ba problème na bango bazokotsa ba trouble na mabala bazokotsa ba trouble na mabala ba séparation kaka mobile akendaki boye azongi te faut se demander yango ngana lobi to telema mabondeli eloko lo satana bonisaka lo kwa libala ezate pourquoi le mariage a été créé avant même le péché mariage existait qui avant même l'isimo ekota na mokili libala ezalaki donc le diable il avait combattu ça au jardin d'Éden il continue à le faire jusqu'à nos jours.
Donc yango wana il faut que boni la kai mo so fando tali comportement mobali na yo faut za la attentif mobali na ngai ala opesa ba réponse à madame boité ma beboité mobali na ngai za la ka boité depuis un certain temps na moni comportement ya mutu eza malamu te na moni comportement mobali na ngai eza malamu te na moni comportement moi na ngai eza malamu te maman za attentif maman za ka boye maman faut za l'esprit à aigle amona na musika tant ma bezo ya. Il faut comprendre que awa likambo eza vraiment malamu te ndeko na biso mimi tozoloba aza na hôpital ya psychiatrie ti lelo donc akoma penza internet kuna kisi na tongo kisi na pokwa tonga na tongo tonga na pokwa bana kuti ye moko neti ya bosana kaka kombo ya Jean-Jacques na munoko Jean-Jacques aza awa Jean-Jacques aza awa Jean-Jacques abimi awa Jean-Jacques abimi awa Jean-Jacques akimeli awa Jean-Jacques akimeli awa donc akanga kiende na liboko boye. C'est triste koyoka mami alobi eza mawa mwana naza mwana mukie la championna aza mwana mukie aleki ata 25 ans te mwana mukie azalaki na mibali bazolinga ye bazolanda ye ya boyi bango alinga ye ka mobali na ngai mwana mukie vi ya mbango vi ya presse yo omonaka mwasi na mobali oyebi te befort nini mwasi aza kosala pona ndaku na ye parce que Bible elobi une femme sage bâtit sa maison. Tu comprends pas ou tu sais vraiment pas l'effort moi si moninga moi ça zo sala pour libala ne sala ndenge sawana yo mona ko bike te ngale le soki na komi apende ko sala boîte non on est différent ndenge boy wana boy bo mona ngala champion za unique ata bo moni le msusu la championne za bande kone ba yana basi oui neti moi ba très mais je suis unique. Pourquoi? Parce que nzamba sala ke sala ndenge wana yo ko koma muntu wana te mena la toloba mimi azali boma abina yebite soki un jour akokalem susuko nzambe kana mawana ye abimezo senga vraiment ba délivrance faut lem susa kitaki chasse ba bonde la pona ya fuma la motema nene makambo sala eto vraiment na lingi bino mingi yango mama na bisa bikete la champagne même ça na li solo ya tina te na bi mama li solo ya tina te za la te masolo nyo so beta ka o mona même ça ta batu ba commenter na CT mais bo moni la ka nzela WhatsApp pona ko beta lem so li solo ke te ngai pesa boye ngai pe na kutana kina boye omoni sana makamso abomba ka te tozo sungana Bible lobi nature te ya biso. La nature, ça là, tout ça, c'est la nature. Et ça, tout ça, qu'on se divertir. Hein? Bible nous dit chaque chose en son temps. N'est-ce pas? Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour prier, il y a un temps de se divertir aussi. Donc, nous sommes ça cause de la leçon. Malam, n'enga la championne a fandi boye. L'ité est koti et fandi pas salé liango. Donc, c'est ça. Vous comprenez un peu? Il faut tous à la sage. Abi maman nanga beta c'était. Beta c'était qui chez Zali na mboko ya poto bozana likanisité. Moi no ya mukie na zomi tuna non yango eza ndenge nini oui. Abeli liboma. Aza na hôpital abatama boma. Liboma na yeka komba mobali na munoko. Jean-Jacques aza awa. Jean-Jacques akimeli awa. Jean-Jacques azali awa. Jean-Jacques abimi awa. Jean-Jacques akimeli awa. Donc gesto ya lobaka. Donc mumutali boma zokenda. Jean-Jacques aza awa. Jean-Jacques akimeli awa. Jean-Jacques akimeli nga awa. Kaka ndenge wana. Liboma. Pas moins de 20, pas plus de 25 ans. Likolo ya mobali. Kolula. Envie. Nazana oyo azali. Non. Même attends la Bible. Ou azali Yesu Masia. Asala ki wa pesa ki au 5 ans là. Mususu 4, mususu 2. Mususu pas wa ki moko. Yo wa pesi yo moko yo lingo kuma na 5 ndeni. Nzambo ya kila ya yebi ke yo ko bonga ka na moko. Nzambo ya kila nga yebi ke ngana obonga na mibali. Pourquoi na olingana za na ngolo kola oyo nzamba pesa ki 5 ans. Vous voyez un peu. Et là que zo boma biso ya ngwana. Vie ya mbangu vie ya pressé. Et ça vraiment na litomba te. Vraiment na sepeli mingi. Merci na ndenge olandi la championne na lisolo ke kisi za na poto. To sala attention à papa ba maman. So ko moni mwasi na za ko se comporter boy. Au moins mobali na ko se comporter boy. Vraiment to ki ma pona ko luka solution. Et la meilleure solution ezali kaka nzambe na likolo oya pesa ka solution ko leka banganga ko leka batu na kisi. Vraiment na lingi bino ya trop. C'était la vôtre, la championne en direct des Royaumes-Unis, en direct de London City,
précisément na Kingston. Babone nyonso ya Dikina TV. Gros bisous na bino na part ya la championne en direct de London City. Na lingi bino ya trop. Bisous. Donc pe marakaka après musala il faut nous être paiement pour récupérer énergie pour mieux encore travailler. Vraiment je vous aime bien. C'était la vôtre la championne Otamadi Dikina donné kanda ono tete la ke mafumbe to kutani mbala sima na bémission na biso po na kozala à la page. Abonnez-vous, surtout sur qu'on s'abonne, qu'on bosse na ko cliquer ngongate pour ozanga kate numéro nyon sola j'appelle na rotina na chaîne na nini na chaîne vraiment na linguino mbote en direct de London. Bye bye, coucou bye bye.